Aimé Congo, info. Tout le monde est d'accord. Bonjour, bonsoir, chers internautes, chers téléspectateurs, les amis de Un Moment avec Sandrine, et bienvenue encore une fois dans l'émission Nabuno Un Moment avec Sandrine et moi, Sandrine, bien sûr avec moi, Sandrine Sama. Nous sommes donc lundi, le 19 décembre 2016, une date très tant entendue, une date très spéciale pour notre calendrier Yaba Congolais, pour des raisons que nous savons tous. Donc c'est la date donc, qui marque la fin. Il y a présidence, il y a mandat, il y a notre président actuel, Joseph Kabila Kabange. Donc pour ça, lundi à Lilo, tout ça qui est appelé comme tant que membre, il y a corps et presse en Angleterre, tout ça qui est appelé na oetangama qui cité na oetangama qui marche oyo ezaki organisé par la communauté congolaise, je dirais ici en Angleterre, pour marquer la fin du début des bango bazobengango donc Souka Ya et Bandeli. Donc comme je disais tout à l'heure, le 19 décembre 2016 au Bissonio surtout qui c'était vraiment une date attendue par tout le monde. Quel que soit politicien, quel que soit peuple congolais, pour Toyeba, Bamsous Bakansa qui ont, Bamsous Balinga qui ont pour Joseph Kabila, le président Akende, Joseph Kabila Alinga qui ont pour ces raisons aussi que gouvernement peut n'avoir raison nango. Donc Ezaki date moko namabe na malamu, je crois que Moutnyo Salinga qui vraiment écoma, et puis après Toyeba, Wapi, Tokokoma, ou soit Tokokende Wapi après les 19. Mais de ce qu'il s'agit, donc, cette date, comme je disais, les amis, Babini Biso Toya, parce que Bandeko Bazaki Kosangana, na date ya lelo. Et après, marche, les images Nakendaki, et je veux partager avec vous tout à l'heure. Mais après marche, de partout d'ailleurs, depuis Kinshasa, la France, Belgique, tout ça, même en Angleterre, au Bazaki empêché, présenté, tout ça, quand même pour comment ça s'est passé. Donc pour vous aussi, image toujours partagée na bino tout à l'heure, bino moko bomona, banani bazalaki, comment et c'est pas ça qui. Mais pour Nabandeko pe bazota là, je crois que Namusa Nabiso, et ça quand même une bonne chose que Namekarosa là peut-être analyse par rapport à Isika Nautaki. En tout cas, ils a par son timaté, ils a peu opinion personnelle nangate, mais ils a plutôt opinion professionnelle. Donc j'aurais marqué des choses. Vraiment, Batu Bazala quitté Nandenge. Toyokaki na ndenge tomonaka, surtout que na ba réseaux sociaux vraiment Bitumba Congo et joie makasi Bolingwa Congo et joie makasi, mais les lots sur le terrain pardon batu vraiment bazaki mingité par rapport à nombre ya
communauté congolaise au bazar, même à Londres, pour ne pas dire pardon, Angleterre. Ça, c'est la première des choses. Et puis, deuxièmement, Toyebaika Tozo qui ne marche, mais à ma grande surprise, ils ont la marche à l'élo, to sitting à l'élo, ils ont qui quand mi-balé. Pourquoi? Parce que je crois que nous surtout l'élo, ils ont besoin but, ils ont poste na mutu congolais nyoso, ils ont moko but, ils ont moko. Bitumbape normalement il faut les appeler kakamoko. Et la date telle que le 19 décembre 2016, où est assez important pour le peuple congolais, pour tout un chacun de nous. Nabiso bato samsala, nabino bato bubundaka. Je pense que vraiment, eza elo komoko bokokai kozala kokabonate tokokai kozala kokabonate na yebi que maître Matonal il a raté tant alobaka que bino bapandisa bomitiaka part bomitiaka congolais te on dirait makambo etali bino te. Question de vous tourmenter avec de produits remplis d'hydroquinone, car la solution est là. La solution, c'est Grâce Beauté. Grâce Beauté se base sur la fabrication de crèmes cosmétiques à base naturelle, acides de fruits, vitamine C, collagène, sans hydroquinone, sans mercure. Vous qui avez des problèmes de peau, acné, tampons, taches de visage, vergetures, la solution est là, sur Grâce Beauté. Grâce Beauté, c'est la solution. Pour contacter Grâce Beauté, allez sur sa page Facebook Grâce Beauté. Contactez Grâce Beauté au 00336 10 39 13 08 et passez vos commandes. Grâce Beauté égale netteté, propriété et lissage de la peau. Grâce Beauté, Sanga Benazadi.
te. Etoke na maboko ya étranger. Toye awa mpona koprofese mpona likambo mboka na biso. Tolalisa te. Po biso toza kokopi na bakayu kokende koluka mbongo na kosutenir na famille na biso. Yango nde totelema mpona likambo mboka na biso. Soki totelemi te mutu moko te kotelemela biso. Kabila tofandi na ye. famille so congolaise so koma nango te po ozali mopai ya Jeannette elongi mikubukubu ubewa oza congolais te bana kini bosokipe na bango kongo eza ya biso
na minute lelo na 0-1 manda na ye esili bozala na bango mayele biso ape tokotika te No more time, Kabila must go. 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 No more time. Kabila must go. No more time. Kabila must go. No more time. Kabila must go. Le 19 décembre dans l'ambassade à Congo à Londres, Kabila must go. Kabila is a killer. It's time now for him to go. For the end of the song. So, Todo est ça. Peuple congolais de partout. Donc, continuer dans l'action. Tout ça là. C'est dans Mboka. On a bien que le système là. Donc, peuple congolais de partout. Félicitations. Courage. Comme ça, il est grand temps de monter occupation dehors. Donc, voilà notre raison d'être ici. Et là, on a l'ambassade. Kabila. Kabila il faut kende. Mandana esili akende atika pepe Kabila must go. No more time. Kabila must go. No more time. Kabila must go. No more killing. Kabila must go. No more killing. Kabila must go. No more time. 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 Kabila must go. l'ambassade ya Congo awa na Portland State tozobenga bandeko nyonso bacongolais oyo ya Londres en tout cas temps eza ta moko très dangereux otika kofanda na ndako toya tomimonisa elongi mpona un jour baotuna yo soki ozalaki place boye osalaki nini mpona mboka na yo malgré tokoma anglais malgré tokoma soki nani malgré okoma soki mokonzi nini malgré okoma pasteur donc chance na yo yango oyo oya kose présente awa tomona kaka mokolo moko yango wana tozali awa lelo le 19 le 20 le 21 le 22 le 23 mpo tosoutenir ntango biso tozosala awa message okende na mboka mutu na mutu mboka ntango bandeko na biso ya mboka bamona ntango afungoli ata Facebook amoni ata foto amoniki bato ya Londres basalaki eloko bango mpe bazwa courage kuna bango mpe basala quelque chose tozala vraiment na courage ya koya bandeko bacongolais ya Londres tolingi united eloko kokabola awa eza te Congo ya biso moko Congo eza kaka moko oyo oza na problème ya kingani no we don't want that Congo is for everyone toboyi badiscussion kokabwana united that's what we want that's it I need to use it. En tout cas, nasepeli mingi lolenge tenono bozwi ngai mais message nga na kopesa toujours eyali kenono unité omoni keno tolanda te keno lokola keno neti na mboka eyalaki keno o rassemblement o bato o union africaine biso toza na biloko wana te biso nde toza peuple biso nde toza keno tolibere nde keno parce que donc lolenge ezali awa toza na occupation wana esengeli keno tobima na boumba occupation wana esengeli keno tozala liboke mais soki toza liboke te moya keno tobima na boumba occupation eza te bon lolenge ezali wana biso tokontinue toujours kotelema na kati na bisika oyo tobunda toujours ezala keno baboloko baniso tokotaka na biso tobimaka na biso likolo ya Congo
mais ebongi keno bandeko toyokana ezala bapoliticien ezala bacombattant biso tozala eloko moko oyo tozobundela congo nde azali mama na biso congo nde tata na biso awa ata soki keno bosi kochange banationalité kozwi mikanda ya mboka oyo esengeli boyeba toujours keno mabele na yo ezaka mabele na yo antuka na remercie mingi mama Et voilà les amis, donc image il y a marche à l'élo, image il y a sit-in à l'élo le 19 décembre 2016. Binomoro Bomoni, donc pas trop de commentaires à faire. Vraiment, eloko lilo basuke kokozala peut-être que tobomisa na lobaka eloko mingi naza vraiment l'habitude ya osala ba émission oyo eza politique. Mais je crois que en ce moment, tokoyo éviter en actualité na biso vraiment ne yangoana. Et quand je fais ces genres d'émissions, j'ai souvent l'habitude de dire que Congolais là vraiment na osenga ya makasi, il faut tout apprendre au banglais balobaka to agree to disagree. Donc to learn to agree to disagree, qui veut simplement dire que on doit apprendre de se mettre d'accord à ne pas être d'accord. Mais total accord, but il y a comme tous sala et il y a des moments et je crois que c'est le moment où il faut peut-être tout la différence nabiso des côtés, tout ba problème nabiso des côtés. Tu sais que tous abattu comme la bino sala ka bobiye bani ba métier zali ba infinité zali. Mais si jamais c'est il y a eu un moment il y a côté nyonso de côté et vraiment côté la muscle à focaliser sur le Congo. Moi je pense que c'est ce moment là maintenant.
Donc je demanderai simplement na baninga nyonso, ba papa, ba maman, congolais nyonso wazali na kati ya combat, to agree, to disagree. Tous à la d'accord, à ne pas être d'accord, mais avançons. Donc je dis merci comme ça à mon vieux, mon papa, César Ngadi et toute la famille rdcongoinfo.fr, rdcongoinfo.net. Je pense comme ça à Joe Flèche, je pense comme ça à Niki La Maserati et tous les autres. En tout cas, va penser dans la équipe RD Congo na Kinshasa. Gradi Mouya, vraiment, Binonio surtout, Tozosenga Kaka, Kimia. Je pense également à tous les Congolais partout où vous êtes dans le monde. Vraiment, on est ensemble. Je crois que prière Nabuso Izakara que Nzambe a battu là, vraiment a battu là. Dès Naloba qui soit totalement niqué comme journal où il n'y a pas grand chose qui s'est passé à Kinshasa, mais le 20 des Tozo est battu, donc Tozo Senga Kaka, Nzambe a battu là. Je pense comme ça à l'UJCD, Union de journalistes congolais de la diaspora. Binonio sont vraiment Toyebi Souci, Tozalango et Nzambe a battu là. Et je dis comme ça un coucou à mon président Popol Mukelenge, à ma vice-présidente Laura Tendance, Yaba Tendance, Flore Bandou, maman trésorière, vice-trésorière comme ça, Daniel Bokombe Tunami, la femme du patron, et à Adrien Londolé Fondé, Mbotena Yangwana. Je pense à ma tante Amba, vraiment na kanisi susu vie Aston bande ono surtout bazaki nanga lelo ba encouragement na bino ba conseil na bino. Je vous remercie beaucoup et prions ensemble pour un Congo meilleur. Je vous remercie, Sandrine Sama. RD Congo.